Bonjour aimable internaute, heureuse et ma joie d'être là devant vos postes téléviseurs, hein, devant la caméra, excusez-moi, pour le compte de votre émission Chaîne Nancy Kasongo dans votre chaîne Eco RDC. Eco RDC, une chaîne qui vous permet à ce que vous ayez d'informations, bongo na katia chaîne biso. Alors avant tout, je dis toujours un grand merci à ce bon Dieu qui a fait en sorte que je sois là devant vous. Hein, pour ceux qui c'est grâce à ce Dieu là. Merci à Dieu, puis merci à mon papa Jean Chibo Chiboaboa, balobi Kolochen, mbote na place aux papa, et puis merci l'équipe nyonso to travailler na bango na Congo, na RDC awa. Là je vois Peggy Walongo, mon cordon, merci à toi. Et puis merci comme ça à Gaël, Neftali, Oudjana, Naomi, pourquoi pas à Hakim, Azakabon en montage, pour na kolambe les bino éléments au Bosoaka à tout moment. Alors très cher internaute, c'est vrai, l'actualité oblige, il faut tout le bélango, il y a la politique, il y a la musique, il y a le théâtre, tout le bélango, bon, on a Katia Eco RDC. Alors, Lélo, na koyambela bino Coco Madera oh bino boyebi, mais vu que zambala liboso le kana Eco RDC to solo la nae a expliquer bino qui elle est vraiment, a sabino Coco Madera zanani asala nini, et puis to yambie to expliquer bino pourquoi to yambie na katia émission na biso. C'est vrai mambo ezole kana Congo politique par-ci par-là to solo ngo pe bongo na katia émission na biso chez Nancy Kasongo. Alors c'est vrai bon mais ça na biso hein babi Eco RDC innovation désormais émission nous on a 4 studio et chaîne Nabiso. Comprenez, nous sommes dehors, il y a des motos qui passent, il y a des voitures qui passent, donc toi on a Kinshasa, donc je suis là. Je dis un grand merci à Yannick Stopira, hein, babi Yannick Stopira, mon confrère, en tout cas Bambote Nayo na mon arabino, hein, pourquoi pas la bolse bambote na place aux arts. Voilà, je vais déjà faire mon entrée na plateau na biso oya sika babi désormais bon mais ça na biso pe na émission à plateau et ça la bien, mais télé-réalité na biso et rosanga karaté parce que image ya Eco RDC c'est plus les télé-réalités oyo bongo to salarango karane bomesano. Mais nous entrons des gens dans notre plateau. Il y a déjà mes invités qui sont là. C'est vrai, hein, babi, invité ming bazaka ponctuel, babi ko va na mboka mundele et ça la bien makasi. Bonjour maman Coco. Oui, bonjour. Ah, je suis contente, hein. Ouais. Vous allez bien? Oui, ça a l'air bien. Ah, ça m'a fait un plaisir, hein, de voir au commun. Merci beaucoup. C'est vrai, tout le monde déjà m'a invité dans ce plateau, hein. Voilà, j'espère que vous m'avez déjà invité dans le plateau. Yende tokobeta masolo vraiment toza plus lingala pour batunion sur Zolanda biso plus congolais, quinois. Disons congolais pour ne pas dire seulement quinois parce que Congo est. Alors maman Coco, c'est vrai. Tozo yambo tobeta masolo ya presque belé, mais avant tout c'est vrai chaîne abiso Eco RDC toza kana façon abiso ya conseil la makambo parce que c'est pas une chaîne trop politique hein. C'est vrai to pour la première fois ce que ko expliquer biso qui est Coco Madera na batunyo so peut-être ba Orlando pour la première fois na Eco RDC. Eh ben voilà, je m'appelle Coco Madera, naza diaspora. Naza toloba combattante, naza mama na bana, navanda na poto, et ben voilà, c'est quoi naza na kata Congo. Na PCP d'abord président la bino, Chiboba, c'est Coco. Papa, moni maman Coco Madera, avec moni maman Coco Madera, une fois à Bruxelles, voilà. On a qui est à Bruxelles, assemblée Coca, comme ça, bi Coco vient, assis-toi, à PCNga Coco, na sepela mingi, ouais, on a zavé na biso. Alors Coco Madera, c'est vrai, aux a Mwanamboka, aux a congolaise, le Colabatunio surtout. Et là on y est poussé vraiment, c'est vrai, aux a diaspora, tu résides en Europe, mais là on y est poussé vraiment, où il y a Awanakati, il y a Mboka na yo Congo. Bon, idée à la quitter, mais souhait. Et ton disami na kata motema na lobeke un jour na servir peuple na servir mboka na ngai na maele na nga na zuna poto na bwana na ngai etc. Alors ça tombait que appel à chef de l'état tango bengi alobi boya
anga pe na vanda kita parti à poto déjà na croiser maboko te na kota ki non si na biso na côté na bipai na États-Unis na France na kota ki na luka ki prenait ba partenaire penza po ba ya kosalisa biso na musalo Italie ekolo na biso Congo donc président azo sala makam na ndenge na côté na ye biso pe to lalité to zebele ba mama biso pe to côté to toke ba porte pe to toke ba mindel ba lobi ils sont d'accord yango no moniteur ke pona mbela juste appel à salaki et puis zalaki pe soué na biso na tant to zalaki na kata combat tant to zotambola na kata nzela to zalaki te to lobi ke toko benga batu bapaya baya parce que biso moko pe rozalaka moi passe mais nzamba lenga na rosambe ko sunga biso merci. Moi, pour Bangi, on est quitté à Rozon en tant que combattant parce que jadis, il y a des gens qui avaient peur. Et puis, quand combattant, il y a un mboka, peut-être Maramsou, Mabeko, mais moi, pour Bangi, on est quitté. Te, Bobangi, toza batoa, nzoto peza zalaka na ba convertis nango. Moko banga ezaki lobi ah biso pe toki na mboka wana. Mais présent nga lobi boya bakokanga mutu te. Bakoboma mutu te. Ngai président na bino na timu tu na ngai bakata alors bino boya tango na mona ke lokwa na yebi déjà azalaka mutu sincère aza droit en tout cas pour azape wana serment après qui ezaki pour na ko sécuriser d'abord le petit peuple et puis le peuple congolais alors yango moninga na zoki nanga courage to sala ba réunion na ba mama avant na tamboli mingia avant na yao avant na poto anakiye Baba balobi madera yo kende nano tinga na ye peut-être agozala étonné agoyo kango mais na recevait trop message comme pas bakonzi ata ba Jean bande ko ba Jean-Jacques ba Jean Kabound ba yo ka ba mona penza que non voilà la sœur Coco est là. Voilà, c'est vraiment mon coco, tu nous as parlé. Ton coco, tu as vraiment un mozindo, il y a Makamboango. Mais c'est vrai, tu as un peu plus pour la fondation Nayo, fondation CAF. Pourquoi CAF? Eza Combo. André to salaki analyse to vandi to lebite soto ti madeso madeso gal mafuta mungu a tout ça CAF eza na signification nango CAF Congo c'est wana ezolaksa culture awana ezolaksa art F wana ezolaksa femme et wana ezolaksa l'eau yango pe c'est CAF Congo. Congo. Pourquoi car au poni car au Congo awana c'est art et puis culture art femme. Pourquoi culture pourquoi art? Base ya fondation Nabiso et ça nous allons travailler na mai. Nous allons travailler na mai, nous allons la mai peut-être mai source ba mai eza ba mai comment je peux maille à rivière, tout ça comme ça on a maille potable. Et puis na kata maille tant bisque biso to ko installer par exemple biloko na biso et ko benda pambo na neti so to tinet na kikuiti par exemple na ikuiti côté mo boye lumière ekota na ngote lumière ekota automatique na ba pareil au biso to sala donc solaire ezali ezolata msana biso to sala to travailler de ko na maille bi kezaka courant bien sûr. Au moins biso ba diaspora na site na musala moko boye to kango na basango peut-être na bamboka mususu ate bino na mboka mususu boye au moins biso to ye awa to na musala penza oyo to hutu ko tangela ngo kuna to zuma yele puis to toke ba porte na ba mindele oyo bazake baya na biso pe elongo basala musala pour na peuple congolais à se retrouver parce que tout peuple congolais nso azana quand même na droit à vivre bien. Omoni azape na droit ya komela maya bien omoni mbayo ya biso tozopesa kafi eza agwa moko ezokimisa soko ozomelango na première temps sûrement banyoka bascaris bakokufa na libumu ekokimisa malaria ekokimisa maladie moko boye eza na biso pe na kata Congo surtout na ba fond ya Congo ba ben ascaris mo ba yango bilharziose mantoni ezalaka na deux têtes nyoka mazana ascaris mazana deux têtes ya lia Congo mona mutazobela kondi azolia azoleka diarrhée et sili et comme ko bimseti neti mi neti di santerre donc ye mai na biso azoboma biloko nyoso wana
mai na biso ezate ke peuple congolais ndenge azomela mai ake azwi mai ya salite wana abandi komela kaka mpona soif ya mai esika bazosukola kuna bazosumba kuna excusez-moi na terme mais tosolo masolo eza ya mboka moi ntango tosolo masolo eza ya mboka fo tolobaka makapa tokotatone te parce que so nabombi moi ça ne va pas omoni donc bazomela mai ya jaune or que peuple congolais na mboka na ye aza mpe na droit ya komela mai ndenge ndeko na ngai tindika eza mpe na bamai mosusu baotyela biso na babute me bamai yango komela mpe boye esali yo libumu mpasi donc seke bango baotenir compte ya nini wana te wana eza mosala na bango ngai naoparle si mosala na ngai bafrodi mpe ezalaka na bamai moto mosusu ta mosuku kotekela bino mai atie na molangi batie mpe nini mais eza mai ta mosuku batraite yango te mais ya biso mpenye efoleka na traitement nango et puis ezozala mai moko soki yo omeli yango na kosukola mpe ozomona ke ozokoma kaka neti na pote moza na kati na Congo. Merci. Comment je peux dire uniquement oh maman Coco linko na kata fondation et loko liboso ko ozo lingo sala ezakara yango na pas peut-être parce que nous sommes déjà là en réalité. Et puis côté mususu tozo pesa lisusu tozo lisusu likambo tali kolia parce que na komona na kata Congo omoni mutakobola mkana tongo boye eloko leki nutrition zate oyebi na monde toka parce que santé est bonne je pense c'est pas santé est bonne tu toka pe boeta bien sûr c'est quand même on a kanda d'où je veux dire que toujours ça la pe bilanga ba bilango est au sel avec le donc pour venir ba tracteur venir sali bilanga toujours ça la pe ba centre ça que ba handicapé ba to baza abandonné quand même à indiquer to ko la bango ba coupe couture to na kata art au moni to relaxa bango ba coupe couture to relaxa bango musala o ezaki bango ba sala pe ya sembo na repensa mingi te parce que ba mi bazanga raté bon bien sûr ba mi bazanga raté mais vu que ça pour intérêt pe ka ya population ngo eza parce que social lelo c'est vraiment maman Coco eza moi passi c'est-à-dire condition ba bazo vivre et lié likando utolo ba ko lié ya mutu c'est-à-dire azo ebate alianine et puis makoki eza penza te ya kolia c'est-à-dire mutana poso lelo ko bomé makoki nde ezate et le boma yango est-ce que fondation CAF est-ce que ko tala pe ka ya bato ano peut-être azana posa msu eloko bomé comment on dit à ce moment on a eloko na ndeti par exemple mai lobi fondation pour na mama mai est-ce que mai ko chompika o chon na premium so ba te karato et population so souffre na chon na montant mo na primo bo mutunyo so za na facilité ya rozo mai po so esunga et peut-être te mais on a pris quand même abondant comme tu vois les roses là ceux qui côté on a peut-être 500 on gagne au tata na 150 tata na 100 ngapi na problème ya les êtres ça parce que biso to travailler kana kata côté to travailler na république mobimba biso o likamnga na ye nango omoni na ngana na vision moko ya mukete ngana na vision moko ya munene mais ngai moko bina na nsi na kokoka penza te omoni ah ben voilà et puis ngai bina na ye awa ngana ye ko pesa peuple congolais ngai mama Coco Madera la présidente de CAF Congo ngana ye ko pesa peuple congolais lipate ngana yeko pesa peuple congolais nyoso azwa conscience pe responsabilité ya vie na ye na yeko pesa peuple congolais musala alors musala wana ba konti ba ko tika ngate na besoin ya espace na besoin na mona pe bango to sur en huis clos parce que télévision eza makamususu il y a des choses que je veux dire et puis ba mona penza que non ba téléphone ko beta masi balingi et ba mona lo ninga na non peuple congolais na bike et que simba pese simba avec Fati Ingeta. Est-ce que maman Coco pensait pe na ba orphelin, ba veuve na makambu ya fondation ya CAF? Bon, baza ba congolais ba bande ko na biso surtout. Ba femme ba retravailler, ba veuve pe ba retravailler. Ngane ko pesa peuple congolais nyoso musala. Yanga na kata CAF na kabolite na lobby fondation café fondation Coco Madera ezaka rapona onde baninga msuba sala borfele wana bango na yebi ke tango bokota ezama fondation zanini fondation za lokola nzete omoni fondation eza lokola nzete na nzete omona ba branche ezali ebele omoni biso to sala ba branche ebele biso surtout ngapina na zolinga bandeko pena bayoka ngai bato batangi na bato batangi te baya to solola to zwa pena solution bien pour na vie na biso ba congolais pour na kopesa bato musala
Voilà, tu le bisi maman Coco pe mingi, to moni papa na biso aza na droite danga, et puis to kolobisa mukie par rapport, je pense que par rapport à la fondation, à la peine et loko koloba vu que aza na plateau na biso. Alors je dis bonjour papa. Bonjour, bonjour. Vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez vous présenter na Batunyo Soba Olanda Bongo na Eko RDC, aux Anani, et puis voilà quoi. Kombo Nangai, Joe Mike Ntimansiemi. Nazali moko kati ya ba kambi na fondation CAF Congo. Toya wa lelo mpo ya kolobela mpo na tina na fondation na biso. Fondation na biso ezali fondation moko ezali kaka mpo na Kinshasa te, ville province ya Kinshasa te. Mais ezali fondation moko eko sala mosala na Congo mobimba. Toza ko travailler mpo na tina etali ba mai. Toza mai ezali impur. To travailler yango na ba système toza na yango to rendre yango potable pe to pesi yango la population, pas quoi comme la maille à malam à bas prix. Et puis tu travailles sur l'agriculture, donc tu travailles en partenariat avec le ministère de l'énergie pour l'eau et puis pour la maille, pas c'est pour la lumière, pardon, pas c'est aux arbres, machine, matériel. Il faut permettre surtout la lumière solaire, hein, à partir de panneaux solaires, tout transformer en eau pour la base de lumière, dans le milieu oyo c'est la comité. Maille dans le milieu oyo régie des eaux à comité. Parce que le rôle de l'association est aligné comment ici au gouvernement comité. Tu peux ce gouvernement maboko pour te servir peuple congolais mais pour na lokumu toujours ya mboka na biso ya bakambito ya bakonzi ya mboka na biso. Voilà kolansa ma vision en chef de l'état. Yango biso pe to yem pour soutenir chef de l'état na vision na ye pour na ko pesa misala et pas ya peuple congolais. Et ça na classe moko quelconque te oyo kaka biso toza ko pesa misala ko pesa misala na ba normaux na ba vulnérables na ba empêchés ba handicapés ba aveugles ba sourds ba muets donc moto oyo aza na mboka na biso abotami na mboka na biso za hasard te aza utile na société akozwa musala na ye kolandisama lolenge ye azali. Voilà. Le quoi bato baza vulnérable net na fondation l'oronino au prévoir pour na bango. Dans un premier temps, le quoi baza bateau baza pina la makokité, tout ça li ba centre et ba formation d'abord. Alors la formation, tu former bango gratuitement parce que baza en bon côté, tu former bango gratuitement, tu ba sisi formation ba yebi, c'est ma toucher bango siko na musala. Là ba dasi ko produire. À partir de la production ba na musala ba no futa bango et puis ba recette monsieur ko te sunga to sunga pe ba tomo suso baza pe ba vulnérable ba ko ya sima. Voilà, merci. Alors la fondation ça fait déjà combien de temps depuis Bobandiango? Jusque-là, nous avons œuvré déjà déjà une année, l'équipe Mingi. Donc une année, nous avons une année, nous avons évolué malin, nous avons en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, le ministère du Développement Rural, le ministère de l'Énergie, le ministère Social. Donc nous avons vraiment travaillé avec le ministère Mingi. Donc nous avons une association ONG Moko de développement, il y a Mounene, Nabiso moko toko kité toko kokate. Kolanza mambela chef de l'état ou alobaki de to sala to benga ba investisseur ba ya ba ko sunga biso bazali. Kita ye moko mokonzi mboka. Ye pas attendre biso main parce que biso to pesier main na biso d'association. To tendre main na biso d'association. Ye pas attendre biso loboko na ye pour être to ko sa musala malamu. C'est-à-dire on a besoin d'espace, on a besoin de lancer les biso invitation pour ba partenaire na biso ba ko ya. Quand on a un partenaire, on a besoin d'invitation pour qu'on fasse un bosembo. Pour y avoir un boka mopaya, to y a un boka monsieur sengela mon appelé que atteindre l'invitation, pour y avoir un sérieux, une voie normale et puis à la sécuriser. Tango, babilo ko na sur ça là, ce peut être ba moyen sur en jeu, machine, ba mayele nyonso te ko na classe de en jeu et puis ba expertise oyo to bande ko mususu ba ko na ko utela mboka ba paya to ko tiango en jeu, ba étudiant o ba ko silisa na baza aussi ça va université au lieu d'aller aussi sur université si moi comme te kana shop ya téléphone to ba carte to ba ni étudier ba koma na makamsuso batangela ngoteza vraiment pas voilà donc tout temps en classe que papa moni passe maman moni passe tangi ça na nguba na mbongo mikate na mbongo kwanga mpo te soko sili si classe lobby comme standardiste que nous ça la côté kaka ba biloko ya ba cigarette na ba papier mouchoir na ba effet mike na balabala non. Étudiant aux amusana et kolansa ma formation oyoye atangi na classe o pas tangi te azana makokite famille ezaki na bozuité toko bango toko enrôler bango toko tangi sa bango toko former bango sima totie bango na musa tolingi to rendre mutunyo so utile na kati ya mboka na biso
Voilà, merci. Alors, depuis Fondation Bandi, il y a déjà des partenaires au Baye, déjà pour Sangana, Bango Longo. Oui, partenaires étrangers, Bazali, partenaires nationaux, Bazali, mais pour les partenaires étrangers, il y a une invitation. Ça traîne. Alors, je peux rassurer que non, parce que le chef de l'État à prendre des risques, à côté d'un réseau, donc, mais à prendre risque. Prendre risque, on a ceux qui paient des chefs de l'État, pour service ANR, la police, tout, et puis mon conjoint avant ça qui a mise en place. Tu dis, ma canisini, tu as mise en place, ça qui a service peut-être que ceux qui ont mais la teba bêta kuna bango, tu es bipé, crash, il a raté. Donc, nous sommes ça qui est Simanaye, donc le roi Nzambaza Simanaye, président de la République en tant qu'institution. Donc, Nzambe Aza Simamboka Congo. Voilà pourquoi nous avons tendre le beau pas président de la République. Ah, Yambalobo qu'on a besoin d'association, tu y es pour la sa vision naïe. Attendre biso paiement à soutenir biso pour taper sa biso c'est pas tout quoi ça musala ndé tout le bar. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup maman Coco, c'est vrai hein. Tout le monde a pu ba fondation pe banda, ba fondation bandi nango après un temps et que limo nango après un temps et le ba mai souste ba le belango souste là nango. Maman Coco, est-ce que vous a déterminé vraiment que fondation et kende musika et ça la mambo minene karandenge zalaka? Oui, mais bazala de super trop na ma fondation. Oui, na yebi. Omoni fondation zandengenine. Fondation ko zala muta demarango. Oyezo kota neti mai. Tolo babwe na langage ya congolais. Fondation yezo kota mai zandengenine a démarré azuka salika manœuvre misi F92 avant dinaye. Donc azo tourner kana kata république. Mais oya biso zandengote oya biso bimisi libanda. Omoni et puis na kata fondation sur kana F92 au fondation kienda kapenza et kienda ka faut misa ba papier kili maman Magali le maman je pense aux yoka parce que yo Magali le maman salut ça peut maman na biso maman okeke Maman Keke Wambote, non, vraiment, on a vu qu'on l'a découvert. Oui, merci. En fait, fondation, vous savez, maman, nani, comment elle est, Blondine, Mafuta, oui, RCK. Blondine, Mafuta, Wambote, non, gros bisous. Au moment où fondation, Zali, sur ce qui est F92, aussi, c'est ma papier. Faut kende, yango kendaka, et kendaka, ti na journal officiel. Tant que bimi na journal officiel, au sali ba démarche lisusu aux matricule. Comprendre? C'est pas du gâteau. Namboka oyo ya excuse ya Congo. Ozomona. Donc eloko nyoso ezalaka pas ne bandeli mais ekomaka nango pete. Ya moment de batumuso et puis ko bosa nte na mboka oyo na par régime ou te ko elaki corruption. Tamuso yo ko bomba tamuso le bike bon taxe on a peut-être les à 1,50 €. $1,50. OK, si ko yo o futango ngeza wana pour ba peso kaka yango yo moko yo bo bande na argent yo bimi Jean bimi so ba $1000 ekwei. Mais là on suis à $1. Il y a $1. Et puis ce que batali surtout so za maboko pete biso batapoto ba benga biso bango ba esili makambo wana. Tozo peta pembela to le bite bo changer parce que makambo wana eza mabe biso toze awa pour nako c'est la musala ya Congo et puis ça va comprendre que je peux ça on a pété ba osani ba garé ba zo commission li souté ba comme ka ba ba moni que sur OK offensé au bossa na bango ou bien c'est que tant yo okenda tant ko découvrir ah bato ba kosinga ozana bango te nana ko nga travailler na ba escroto na ba mentor mais non makoma to zokuta na ba avocat na fingi binote ba avocat ba maître c'est ba réalité on na vivre on comprend na vivre na misimbonge belenga zo mona kokoma dera parce que avant titi na ki pena mbongo belé mais na bimisi ba papier mais na biso somonga na bimisi pona koma na ba papier okoko ndimate okoko ndimake na bimisi 12800 na lembisi binote pardon parce que ya kande vérité ozoleka na mboka otozolobela omoni mutu musoko banaita msazene pena montonate akatani volonté ezali. L'esprit est disponible, mais corps est comme faible à partir de sida zokutana nango. Mais bisma monsieur tout moni que balo baranakata mukili ba benga mi bazali maman non si et puis ba pona mi bazali. Donc dans za
penza tina ti. Donc nazali wana na mandat chef d'état Koko Madera azali wana ndenge papa mokonzi azali nga nazali wana tina ti. Bah voilà. Donc voilà, qui bon maman Koko Ndenga expliqué. Maman Koko, en parlant de ça, aux yeux déjà autorisation Maramuto pour la fondation Kandeto. Bah là, attends, tout ça, ça va pas, c'est-à-dire que tant on a qu'une autorisation, c'est bon. En tout cas, tout est bon. Yango moni et puis ça qui ngonga moulayi. Et puis l'année passée na yaki na bande ko sala tata corona et kokoya tout ça là qui pont moko ya 5 mois hein. Année passée, 5 mois, tout était fermé, verrouillé. J'étais là, j'étais au Congo. Nabina kozonga te parce que si on a zonga zanine. Pona zalaka na continent na Facebook, na sakane na chipoté. Et puis après na côté na cuisine na fungoli frigo, na zi fromage to na zi jus et puis ben voilà quoi. Donc ça ne va pas yango moni et mais Dieu est grand. Personne n'a le pouvoir de la ravie. Au moins, nous avons donc voilà. Ce qu'on a vu, l'État est sonné pour nous rappeler. T'es belle, hein? T'es belle, hein? Merci, maman. Merci, pareillement, hein, en tout cas. Alors, papa Labisso, c'est vrai, Tozo Kende Molo, vers fin émission. Je ne sais pas s'il y a un message clé. Il y a relancé na Batunio so Barolanda, bon, on a chaîne Labisso et c'est partout au Barolanda. S'il y a un message à lancer, na ba combattant, on peut me sous baza na poto, batika na poto, et puis na ba opé baza déjà na Kenya, et puis na ba konti Labisso Mboka. Oui, message Koko Zangate. Message ezaka pour na ba combattant au baza na étranger. Baya to soutenir chef de l'État. Le président fondateur dans un discours moko ya kondi moko mboka leka kala tokotanga kombote mais be wa texte wana. Le président fondateur Fachi n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Boya, to sangana, to sala mosala. Soué na biso souci na biso ke mwana mboka ya. Boyebi lo lenge ni to bundi pour mwana mboka ya. Donc ça makambo nzambe, ba risque nyonso to à parcourir à risquer donc ça makambo nzambe. Ezala ba fort meni ezaka ka nzambe. Bino bomoni banda Fati président Fati Azu Bokondi. Batumi ba ça déjà ni mais tout en d'abord dignité à peuple congolais. À part makambo ezo ça mana est kuna mais bientôt aussi là mais dignité à peuple congolais. Liboso zalaki muke ba congolais à Brazzaville kuna ba beti biso ba bengani biso ba sala biso nde balingi. Ba violer basi na biso ba bomi batunde balingi. Na Angola ba koteli biso ba kotiti na ngambo mboka na biso ba botoli mabele ba bengani bato mboka ba sai na muke na mboka boy ba koti na tango régime passé. Est-ce qu'il y a un régime où est-ce que tout le monde m'a dit lisusu dignité bandi ko zonga malembe. En tout cas c'est ngeli to za reconnaissant et puis boyebi que 2 ans et tout koleka boyebi ndenge nini to travailler mariage moko à complaisance ça qui fait un mariage moko à malamuté que bo balani bo sali alliance coalition bo edané pour makambo ke liboso non ils ont le mot au pesi mutu koto pour boto la koto au pesi mutu koto bo serré kuna a matate a kende liboso te a réussir te sinon c'est un échec et puis bazaki bien structuré na parlement bango na sénat bango na ba gouvernorat ba gouverneur ba province bango na gouvernement bango partout bango so la majorité. Si vous avez une bonne volonté au chef de l'État, parce que le chef de l'État est dans la présidence. Si vous avez une direction, un cabinet, chef de l'État, filtrer si vous avez une bonne volonté au chef de l'État, vous avez une majoritaire. Vous avez une vitesse à ma casse, mais le cas est mal intentionné, vous avez une ba risque ba crash ba attentat ba mingi metala nzambi azo sunga chef de l'État azo échapper ba biloko na nyonso ba kuwa na nyonso de justesse au monde bien ngoko raté moi bien raté donc on a ba signe so ba discerner te mais kana ko discerner ba signe ya nzambi et ça ba ku moko zaki bien préparé bien structuré que à ça la même 2 ans 3 ans ba exterminé donc Nzamba zo longola donc de justesse on n'a pas à faire échapper de justesse on va faire échapper donc Nzamba za derrière chef de l'État aza pour devant et derrière chef de l'État aza pour action ya mboka na biso amoni makila bana mboka ndenge sopani mingi puisque mutuna moto tuna gimba eleki tolbaki même atana pona bato bazo nyokola biso et sengeli to kokisa combien de mètres cubes ya makila ya bana mboka Congo ya Congo po ete batika kotungisa biso. Ils ne sont pas là en termes de mètres cubes.
Il y a plusieurs mètres cubes, il y a makila bateau et sopanaki. Mais mokonzi ya mboka a du pouvoir, nzamba singi tozo mokonzi ya mboka ya moté ya malam, to soutenir rien. Moté ya mabanga to continuer côté les télémati wapi. Nani siko esengela za inesika wana poto tsia su moté ya mabete. Toza na bomoko la main de la main, to travailler poto longola mboka na biso na niveau oyo toza na. Tala mboka lokola bangola lelo ba komi kotinda déjà ba satellite. Vraiment. Parce que na satellite batinda likolo. À travers un partenariat avec la Russie, Angola c'est déjà le deuxième satellite na likolo. Bongo biso. Tala Angola na biso ndé tozaki avant. Tala lelo quand même. Toza na retard oui, mais likambo zaka ke mbonga to lamuki. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tout le monde a monté à ma bé, banine so ba différence ezali na bakamusu to ya to tia maboko pona tina intérêt ya Congo et Zamboka na biso. Merci beaucoup. Voilà, merci papa. Je sais pas moi Bambote Karandingizala. Oui, na pesi mbote na peuple congolais nyonso. Na pesi mbote na président de la République, to pesi mbote na Chris Matondo, to pesi mbote na Chimène, to pesi mbote na Tatiana, na pesi mbote na Richie, bandeko nyonso donc na mokuse ba congolais nyonso. Mingi penza lisusu bandeko na biso bazana ba prison na ba hôpitaux na ba orphelinat, ici ba tremblement de terre eza ko sala ba inondation, ba érosion, ba makambo ndenge na ndenge ba makasi ba calamité ndenge na ndenge to bosani binoté. To bosani binoté, mokonzi mboka za toujours de cœur na bino, biso pe toza de cœur na bino. Bon moi tozo lo papier pour na tina na bino mokonzi mboka koyoka akoyeba quoi faire pour na tina na bino. Merci beaucoup. Voilà, merci papa. S'il y a un numéro de contact au copé Sanabato, peut-être vous en avez besoin, bah contacter pour la fondation CAF. Oui, numéro na biso ezali pour na biso bato toza na mboka awa 090 14 13 6 7 8 090 plus 243. Voilà, pour la bataille Libanda, plus 243 au sous 0 T. Plus 243 au Balamoko 90 14 13 6 7 8. Voilà. Vous en avez besoin, il y a Kobenga pour la fondation CAF, Bobenga numéro 1. Je ne sais pas, maman Coco, un dernier message na Batonio Soba Kolanda de partout. En tout cas, message à Souka, on a regroupé ça d'abord. D'abord, merci na yo tino uti musika. Tango ga maman Coco le bina yo ka keka na ina mona ye. Ah bon, moninga ya. Naza mukuse ya. Ah bon, merci pour na yo lisusu, merci na chana bino. Merci lisusu na Jomik, notre collègue. Na pesi lisusu Kula Box, merci. Na pesi lisusu tindika merci. Na pesi bandeko musu baza merci ko yambanga vraiment depuis tongo na yake wa. Omoni tozo luka bolingo tata ngana komi awa na komi na tongo nazaki na mwanzala mais ndeko nanga kula lobi makoko il fallait greuter quelque chose asali eloko mwana mobali a uti ko sala bantaba banina lobi bakonga mama lia pour nzote za makasi baninga tango boya to solola omoni bolingo wana tozo senga unité wana na bana ya poto totika ba divergence na biso ya pamba ba concurrence peuple congolais azana ngo besoin te tozala ini Congo eza na tango eza na clic tolinga tozala ini elongo na bakonza mboka poto sala un bon fruit. Merci na Jean-Marc Kabundi, merci. Voilà, merci beaucoup maman Coco. Nous chutons une émission à Bisso donc boyoki makamunyoso maman Coco à lobby, c'est-à-dire na nyonso bolingo karande zo prôner. Bolingo karande photo tchango liboso pour que mboke ke mal ekende liboso to chape mokonza mboka maboko makamunyoso et que de l'avant ba kimuté a mabera ba jalousie zanga tina ba querelle les pola donc ça sert à rien. To na posa mboke kende liboso to na posa marambo ke liboso donc to lingana to mettre ba misala en pratique et puis pour moi, je dis un grand merci à mon cordon Peggy Walongwa. Merci à Kula Bols Bokolokoto. Bokolokoto, merci à toi. Merci à Yannick Stopira Yannick Tindika Bambote Nayo. Et puis mon papa Jean Chibo Chibaba, je vous salue papa. Et merci comme ça au docteur Gloire. Docteur Gloire, merci beaucoup. Heureux anniversaire encore une fois de plus à ma fille, la mienne. Lina Kassi, tu as fêté hier le 3, en tout cas, heureux anniversaire à toi ma chérie. Et merci d'avoir tenu beaucoup d'occasion à Rotala. Émission Nakati à Eco RDC, bon s'abonner massivement et au salaire de plaisir à trop. Merci l'équipe Nyoso à Eco RDC, tout le temps prochainement. Bye bye.